esika oyo nga nabondelaka jus de l'orange na bolingo na DSV mosika na ngai kwa makambo oyo olingi basala yo te kosala mpe mosala te epai okei obongisaka bolingo ezali eloko mosusu ya solo mbongo mpe eza eloko mosusu eteni ya nzete ata ewumeli mingi na se ya ebale ekobongwa na ngando ata mokolo moko te nzambe asala eloko bolinga eloko mabe asirala kirofa tobole radio télévision lisolo awe nasali yo nini likambo tema ya bala na yo nazingi nde maboko radio télévision lisolo nzungu bazalaki kolapela awe lelo ekomi ya mbanda na koloba lisusu nini basilisinga lolendo ngai kona tutili baku ya mabeo maladi ya motema ngai kona tutili baku ya mabeo maladi ya lamolo epai naki kopesa motema ekomi nde bombwe nga nakoluka mwaye na bosana soki mpe nakokokaki natingama lisusu nini naluka se mosusu kobobotolinga ye koremplace nga naki kolela na kati ya dushe naboyi mpinzo yetika bilembo na mataba ye oyo nyonso fote ya mama ye akolelanga motema ya kolinga baninga ya mokili tikala nyokwa maboye Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. makambo oyo ekosuka wa te rofa w radio télévision lisolo la première dame wana ezali sol des anges motema ya DSV diana sulufutu de Wuppertal awa odo mpambo bolingo na ye na mere nikolita mpambo mabungu lipopo mama Adele Etalima de Toulouse Michel Kembo de Bruxelles le commandant Carlo JP Lufila Chimel Makoso awe Julien Labamba de Bruxelles les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Ani Idemo de Bruxelles. Ah ouais. Marambo ekosuka wati Jo Shongo Jean-Maître la princesse Pauline Djema Shongo Mère Sophie Mawaba et Barigo le meilleur conseiller de la diaspora congolaise Papi Bisikita Mère Mélanie Itangi
Eduardo Bokecho makambo ekosuka wa te. Mama Béatrice de Wuppertal, papa Mozart, mama Chantal Michel Kembo de Bruxelles, papi Bisikita, apôtre Ndosh Sorum Babel, radio télévision solo toujours na top, koloto na ngai JP Okanda, mama Makilin, mama Nkoko ya bana, mama Thérèse, makambo oyo eza très misigedi, toloba te mais tokoexplike bango kaka toza likolo kwa mokolompa papa Isaac Mbele, koloto zambwana Joakim, mama Adolo, papa Alice Boa ya biso yango radio lisolo toujours na top di Géry Mosungai, États-Unis d'Amérique, mama Elodie na Floride, MK Amadia, radio télévision lisolo acoustique papa Atambo, 3W radio télévision lisolo yekaye maramboyo surtout epasi oyo bayebi mosala yango kwa na mwa lolemo kaka itoi mobimba esukwami kwa sol des anges, la première dame yo nde toujours na DSV, mama Adele Dalima de Toulouse, mavungu lipopo yo nde Serge Mutumosi na Busi Saint George, Roxy Lukoki na Clichy Sous-Bois, balisolois mpe balisoloise makambo oyo eza blague te. Mama Adele simba mavungu lipopo na système kaka oyo wana esika oyo yalelaka na monoko ya mboka. Papi Bisikita, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Radio télévision lisolo toujours na top. makambo oyo okokoka biso te. Saina mwana mpwama makambo oyo sur la 3W et radio télévision lisolo Ani Idembo de Bruxelles, papa Eduardo Bokecho premier, radio télévision lisolo makambo ekesuka wate papi Bisikita mokolompa moto na moto asimba oyo aye esika asepelaka te. Mavongo lipopo mama Adele Dalima de Toulouse, aimé papi Bisikita ozo mpambu mama Nicolita mpambu mama Mise toujours na top apokolutu na ngai jipe Okanda mama Makilai ya biso ne yango oyo tobina sekola molakisi Justin Sengo ya Bob Mundabi Misembu Jili esalaka toujours moi bien quoi makambo oyo ekesuka wa te. Michel Kembo de Bruxelles, mama Antoinette na Canada, mère Sophie Imawaba de Barico, makambo oyo mama Thérèse de la Hollande, kulutu ya baleki yengaye, mère Mélanie Tangi Kabi na Liège, papa Clément alamba
meilleure radio de la diaspora congolaise. La lembino moi 2 points, moi 3 points. Tokoloba mingi te. Ya biso. Tuba. Allez. Mama Makila. Ah, Moto Pampo. Babi Bisikita. Ya biso yango yo. Sol des anges. La DSB. Kamata. Tolek. Tuba. Tuba. Ah, Michel Kembo de Bruxelles. Chauffeur. Yoga. Wengine wanadunia. Vili vya présidence de Chamba. Poble Manato Matemo Bono. Toleka. Suba. Les grands pétroliers. Les grands distributeurs automatiques. Radio télévision les sons. Des arbres des affaires. Maman Françoise Itwa. Radio télévision les solo. Yoga. Les commandants Olipasa de London. Les commandants Olipasa de London. Makamboyo. Nous avons les bilans moins 2 points, moins 2 points. Et 3 points, moins 4 points. Derrière les missions qui binoquent. Na boulot na ye quoi. Bana mai ba okoka lisusu makambo te quoi. Radio télévision les solo. La selle et la meilleure. Radio de la diaspora congolaise. Tokobina to tokobina te. Baya ya trome bakokonda bango kwa. Oh yete nani lisusu na miniti oyo mwana na mwana songela pesa na yo kwa. Ah bavumbuli mboko ya yo ya moyo te. Radio lisolo toujours kanodi. Babi bisikita. Komanda Carlo. Radio-télévision Lisselot, la radio de la référence. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Anzibila Rubina Cheitouane Rajim, Jean-Marie Nicolas Don King, Nouvier Martin Fayou, Michel Kinbouf et Fadenhouse. Atakati Mukila, Atakikoli Maseke. Radio télévision Lisolo. Makambo oyo ya bolingo esengaka toujours kwa linga mwasi na yo na motema pire linga ye mpo makambo yango ezalaka marke wana kwa mavungu lipoko mama Adele Dalima likambo ya bolingo esengaka moti te esengeli kaka na motema oyo lingi kwa mama Makila makambo oyo ezaka grave mama Makila PMM Mata Aviva Mère Regine Mata Bill Petit Nanga Richard Lwemba makambo oyo vous êtes tous branchés sur Radio télévision Lisolo. Soki baboyi yo yango ekomaka ke omiboma nzoto to omitunga omona mwana mobali baboyi ye alingi po amiboma nzoto oyoka mwasi bakimi ye onga vi esuki orke moto mosusu atelemi pembeni na ye wana azali vremaki mpona bolingo na ye kwa makambo ya bolingo oyo ntango mosusu baplaisir eyaka mwa ebele mais
ezalaka kaka na barose te me yebaka mpe basouffrance ezalaka kaka kwa toloba te toexplike bamere to na kati na radio lisolo moto na miniti oyo simba oyo ayodi sol des anges mere solange na bolimo na dsv Edouard Tobokejo na bolimo na nga toujours zala pembeni kwa mata fifa mere jene mata mabongo lipopo mama Adel Zalima Michel Kembo de Bruxelles Joe Chou géomètre la princesse Pauline Djema Chou ingénieur Alain Ikulu mère Olga Ikulu Odon Fambo Papi Bisikita na makambo oyo ya bolingo lokwa mosika na ngai kozala toujours pembeni na ngai te makambo oyo ezalaka toujours moi bien quoi kuna te double te nalebi no mwa 2 po mwa 3 pointi mpe nakangisi bino nyonso minoko kwa na miniti oyo amonite kishondo soki omoni mwana mobali akoki kolelalela pambapamba esika oyo bakomisi ye yo oyebi eske makambo oyo aza komona ayebisaka yo pourkui mwana mobali alangwa mwasi na ye boye bayebisa yo okomona mwasi mosusu na pale mobali kokimaka ye me azo comprendre te me pourkui bomisata bamasolo kwa oyo ya dsv toujours ya mombamba sol des anges me papa na bana fanda na ndako te mwana mobali alingi lisusu kofanda na ndako te misu likolo ozali kokende wapi kwa ntango yo olingaki ye batindaki yo te me sikoyo ekomeli yo ngambo klima na ye tambola na ye ekomi mwa ngambo kwa odon mpambo na bolingo na mere nikolinda mpambo mavongo lipopo bolingo na mere Adele Zalima papi bisikita bolingo na mama eme ya biso ya oyo mokolompa papa père Daniel apôtre Zorobabel Crispin digital pain du soir makambo oyo okolanda mobali oyo ya escro apesi yo mosute kishondo na maloba ya sukali nzoka nde azali ndoki omona mwasi oyo ayebi oyo nayebi te nzoka nde ancienne de sayo abanda makambo mpo na age ya 12 ans bayebi bandeki mpe suka kwa yo mwana lokola okomi nzoko nzoka ndenge aza koseka yo na mundeli pe eloko pamba ayi zero atikala kokosa na kolela koni mo kutu mobimba oboye wana aza kokosa kolela nzoka nde azali ancienne de sayo yo nde mutu eske ezalaka marke wana abanda na 12 ans makambo oyo papa karo tikako batela ata mwana yango te papi bisikita mama Elodie na Floride MK Madia makambo oyo Clément de Liège papa na Judith nayebisaki bino kwa dsv toujours mokolo ya masolo ya se ya nzate kwa kelele 2 bis à 0 nalebi no 97 point bis à 0 mwana na mwana azongela papa na yo kwa ongai yo nani oyo aponi na ye dsv tika yedi omona jo mosusu momi aza kokima-kima ye babima mpe libanda batambola mobali kaka liboso kaka boye oyo nde fojo ya bien toujours pesa ye mobimba makambo oyo bapimelaka moto oyo olingi te okomona akomi kaka boye awa pasi me wapi na bolingo na dsv na sol des anges oyo bolingo ya odon mpambo na mere nikolita mpambo bolingo ya mavungu lipopo na mere Adele Zalima
bolingo na Aimé na papi bisikita oyo bolingo na mama Antoinette papa Mozart mama Ikete David Tambo radio télévision Bisolo des affaires mama Françoise Itwa na bolingo na yo tia bakadena partout quoi mwana mobala akomi kolela petite yango boye oyebaki te na kamwedi peti alobaki ke ya mopambiule batesta boye kilometre a 0 te mais 250 kilometre kwa etambola ya tro kwa emata bangomba ekomi sikoyo bomelango moto kwa boma makambo oyo esuka wa te radio télévision Lisolo. Radio télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. okomona bato ya misala mabe bandoki oyo balingi bomona yebela oza komona bato nango na mboka na bango wana esika bakenda babandi koloba makambo ya mabe likolo ya kombo na ye bakisa soki kombo na ezali aikikasenga bafandeli kombo na yo balobi maiki yo bombo na yo ekosimba te nyonso kosala ekora te ekokufa noki balobi nyonso ya babe bakoki koloba kasi na nsima na bango motu moko aye atelemi kaka esika bango batelemaki abandi koloba makambo malamu to babongoi na ye alobi okokende liboso nyonso kosala ekosimba okozala toujours la tête de jamais na Dieu mutu wana ndi Yesu Kristo oyo tobengi chimpino abaloji chilumba yona mingi mwana wa Nzambi haleluya chamabana wani haleluya Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision Lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le photo de vos pertales moto toujours na kati ya bato na pesi mbote na ngai na ba congolais mpe ba congolaise nyonso na pesi na ba lisoloa mpe ba lisoloise nyonso oyo balandaka biso tango nyonso na kati na radio télévision Lisolo. Napesi Michel Kembo de Bruxelles, bienvenue Ntiona de Bruxelles, JP Louvilila, Chimel Makoso Annie Dembo de Bruxelles, Mère Sophie Mawabade et Parigo, Serge Mutumosi de Bussy et Saint-Georges, Apôtre Ndoche, Zoro Babel, Odon Mpambo, les grands dépositaires célèbres, Papi Bisikita, les grands pétroliers, les grands dépositaires, Mobomin Taba, les grands pétroliers, Zoyo toujours Yangwana, Mavungu Lipopo de Toulouse, Maman Adèle Dalima, Jo Shungo, Géomètre, la princesse Pauline, Djema Shungo, Maman Koko Yabana, Yayo toujours Yangwana, Maman Thérèse, Yayo Yangwana, Maman Makila toujours Nantolo, Yayo Yangwana, Bina Fili. Ah, Mère Mélanie Tangi Gabi na Liège toujours Bozwa ya bino yango wana mukulumpa bande konyostu obolandaka radio na biso radio télévision Lisolo.
Nabanzi bandeko lelo lisusu toye na masolo na biso oyo tokoki kopasola mpoke elongo na bino nyonso tu ndenge bomesana kolanda biso na radio lisolo. Lelo tokolobela likambu oyo etali blessé de guerre. Nani azali blessé de guerre? Nani azali blessé de guerre? Bandeko lelo oyo nakoki koloba napesi sujet na ngai blessé de guerre. Alors bato mayele bakota papa sola mpoke pona blessé de guerre. Ya solo bandeko toyoka na basije na kati na radio lisolo po biso nyonso topasola mpoke blessé de guerre. Moto oyo aswama na nyoka, moto oyo akatana mosapi na machine, moto oyo batuta ye na motuka, moto oyo adinda na mai amela kubu, moto oyo bakosa ye na kifiançaye, moto oyo yo bakosa ye na makambo ebele. Nani na kati na biso akolobake nazali blessé de guerre te? Biso nyonso tu ba congolais tozali ba blessé de guerre. Congolais oyo akoloba azali blessé de guerre te, botala ye malamu. Tem na ngai ya mokolo mwa lelo bandeko ezali kotala pasteur te, ezali kotala mondimi te. Na pasteur akokutana na thème oyo, na mondimi akokutana na thème oyo, na mopagano akokutana na thème oyo, na soda akokutana na thème oyo, na politicien akokutana na thème oyo yo. Esika oyo tozali kopasola mpoke na biso na kati na radio lisolo. Thème na biso tomemeli bino blessé de guerre. Qui est parmi nous oyo akoki kotombola mosapi azali blessé de guerre te? Ngai naza ko lancer défi na ndeko nyonso tu oyo azali kolanda radio lisolo. Tocha combien moto oyo akokota na kati na radio lisolo ayebisi ngai DSV ngai nazali blessé de guerre te, lelo kaka natiki kosala be mission na kati na radio lisolo. Bandeko nyonso oyo bozali kolanda radio lisolo oyo akokota na radio lisolo alobi na alobi ye azali blessé de guerre te, pe a démontré nga ke azali blessé de guerre te, banda lelo natiki kosala be mission na kati na radio lisolo na kokoma kaka koyoka bino. Nazali ko lancer défi na ba congolais nyonso oyo bozali kolanda radio, moto moko atami balé na fungoli ligne akota alo bazali blessé de guerre te, comme ça approuvé ngai ke azali blessé de guerre te, kaka lelo natiki kosala be mission na kati na radio lisolo. Nani azali blessé de guerre te? Atombola mosapi oswama na nyoka. Nani azali blessé de guerre te? Ya solo bandeko ngala kochana na miziki pona lingi bandeko pamba te awa biso toyaka na ba débat. Toyaka na ba débat mena lingi pe bandeko boya pe to débattre po ezali débat. Oya koyebisa nga azali blessé de guerre te akota lelo na tiki kosala be mission. Moto azali blessé de guerre te. Oya ko tombola mosapi nga azali blessé de guerre te akota na kati na radio approuvé ngai ke azali blessé de guerre te. En tout cas lelo vraiment na tiki bandeko
nde nakomi koyoka bandeko misusu ekozala pe malamu na pema natie miziki ndeko nyonso akobenga approuve ngai ekozala malamu. La répondeur, tu peux envoyer un message. Radio Télévision du Solo DSV Diana Sulufutu de Coupertal Balami Nabolingo na ina Gido Range Mère de Solange Mafumu Lipopo Maman Adèle Talima de Toulouse Michel Kembo de Bruxelles George Chomètre Yoka Maman Elodie na Floride Nakotika maloba te soki omoni mwana mwasi azali lolombo jamais afandaka na libala te mwana mwasi asengaka boye te o kabila napesa ngai bi eza habitude mabenkwa Charlie Mososo Kwalo Lemon Bona nini télévision du Solo mona mwasi mosusu moyalo bana mobali face à face moyezali te azopréféré atika message na ye na répondeur. C'est les répondeurs de la Songo. Veuillez me laisser un message. Oui nasepeli kunde na koti na répondeur mpona nini mpona zala moto asoni na nini lisusu nakoka kosola no face à face te mpona nini asoni lobaloba nalobi loba sombelanga jip moyibi salelanga boutique ozangi ndoki te sombelanga parcelle ndumba asoe ndoki na yo I love you mpona mboko na ngai moyibili okende esika ya batata oyo bafutaka biekwa soni na yo na bolingo mwasi mobimba lolombodi merci na bandeko oyo bolandi mwana mwasi oyo jamais akokaka kolobela moto en face ya solo bandeko soki yo mwana mwasi okutana na mobali ezala mobali na yo ezala mobali na yo te lolombo ezali eloko moko mabe okokutana na mwana mwasi na nzela boyebani ou bien bozali bakamarade eloko ya liboso kabelanga mwa 100 euro wana kabelanga mwa 200 kabela mwa 50 ezalanga mpe folar te mwana mwasi azalaka bongo te soki bomoni mwana mwasi oyo asengaka mibali mbongo kabelanga 50 kabelanga 100 bokutani mwana mwasi wana po afanda na libala eza pratiquement difficile la plupart ya basi oyo mpe basengaka bongo bazalaka na mibali te mibali bakimaka bango pamba te okutani na moto mwa 50 mwa 100 epai na yo masolo ya mbongo ozangaka yango te na monoko eza malamu te bana basi ebele ya kitoko bazali kozanga mibali mpo na lolombo amona mwana mobali ata grand frère ya quartier ata copain ata boyebani kabela mwa 100 euro wana ozala na mbote kaka mwa 100 euro yo vamokabaka te mwasi asengaka te koti mwana tozwi yango wapi awa na Europe basi basengaka te babula bandumba nde moto basengaka femme congolaise zala na mwa respect tika kosengaka mibali bambongo ezali malamu mingi te merci tokoti na sujet na biso oyo tozali koloba ba blessé de guerre bandeko biso nyonso tu bacongolais tokomi ba blessé de guerre na makambo oyo elekani na kati na mboka na biso na république oyo bapimeli biso démocratie oyo tozali sous la colonisation oyo tozali kosenga nyonso tokoki kosala na mboka na biso il faut courir derrière ba décideur du monde. Qui est le décideur du monde?
tandis que Dieu, c'est lui qui décide tout, celui qui est au-dessus de tout. Mais tozali komona peuple congolais, peuple africain, lelo tozali kokende epai ya ba décideurs du monde. Oyo tozali koloba, ne confiez pas à l'homme. Si tu confies à l'homme, tu seras dessus. Confie-toi à l'Éternel. Voilà bandeko, biso tozo confier na ba décideurs du monde. Tala lelo peuple congolais biso nyonso tout, bachubi biso mbeli, tokomi dessus, tokomi blessé, ba blessé de guerre. Yaso bandeko, ba blessé de guerre biso nyonso tout, na makambu oyo eleki pratiquement na mboka na biso mboka Congo. Monsieur le président élu démocratique, Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oyo peuple élu rié, mais comme les décideurs du monde, oyo toyaka kosenga pouvoir potofa na mboka na biso, il faut bango ba décider. Voilà ndenge ba blessé biso na bitumba oyo. Lelo tous les Congolais tokomi ba blessés de guerre. Tous les Congolais tous ça ba blessés de guerre. Na miniti oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba président afandi na ye oyo tozali koloba na boloko. Afandi na ye, pas d'entrée, pas de sortie. Bandeko na biso oyo bazalaki na sima Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lelo balobi na bango, oh non, peuple moto avotaki bango. Peuple moto avotaki bango, mais ils ne sont pas élus. Plutôt, ils ne sont pas nommés. Alors, peuple eponi bango, mais Ngoyi Mulumba moto a nommé bango te. Bandeko tomeka kosala part des choses. Na bandeko bozali kolanda biso na kati na radio lisolo. Tshisekedi wa Mulumba était élu par des peuples congolais. Alors, comme un sorcier, Ngoyi Mulunda a nié biloko nyonso tout, apesi ba résultat epai ya Hippolyte Kanambe. Tala peuple congolais esika tokomi ba blessé de guerre. Alors ba député oyo bazalaki tout autour na Etienne Tshisekedi wa Mulumba, bango peuple a élire bango ndenge balobi, mais Ngoyi Mulunda a nommé bango. Bandeko tomeka kosala part des choses, tomeka ko développer maele na biso na makambu oyo tozali koloba. Ndeko mosusu Etienne Tshisekedi alobi ye peuple aponi ye. Effectivement, peuple aponaki ye a autoproclamé président du Congo. Alors bandeko oyo peuple eponi bango, pourquoi ba autoproclamer ba député ya IDPS, ya IDPS te, ya ba député te côté ya IDPS, mais bango nde ba nommé bango par Ngoyi Mulunda. Motuna o tozali koloba ezali simple. Bandeko oyo bandimi nomination ya Ngoyi Mulunda pona député national. Bandimi ke Ngoyi Mulunda alobi oyo ya bango ezali malamu. Donc ba accepter pe ke oyo Ngoyi Mulunda alobi ke oyo ya Tshisekedi ezali mabe, wana eza mutuna. Po Ngoyi Mulunda alobi na présidence mutu a gagné l'élection Hippolyte Kanambe. Biso nyonso toyebi Etienne Tshisekedi mutu a gagné, mais ye alobi Hippolyte Kanambe. Alors na kati na ba député apesi quelques batu moi chance à nommer bango. Batu wana
basepeli na nomination oyo banome bango na Ngoyi Mulunda. Les ont dit et commis, oh moi c'est le peuple qui m'a élu. Nazalaki élu par des peuples. Mais Tshisekedi azali élu par des peuples congolais. A boycotté ba makambo nyonso ya députation. Mais ba député bazali kokende toujours balobi ke bango peuple a élire bango, il faut ba kende ko travailler pour na peuple. Bandeko, tokomi na moment moko difficile na minute oyo. Bandeko na biso ba député balobi ke bakokende ko siéger na parlement te. Mais katuku bianza bakozwango chaque mois. Alors bandeko, tomeka batamayele bo sungangai. Na sengi vraiment batamayele bo sungangai. Toko kende ko siéger na parlement te. Mais katuku bianza toko zwango. Banzi baluba ba comprendre batu misusu mbongo toko zwa. Mais ko siéger na parlement to kende ko siéger te. Alors bandeko, mbongo batu wana bakozwa na nomination ya ba député bango ba okende ko siéger te me bazwi mbongo. Motuna pe mbongo wana ekekota na ba parti nini bakokotisa ngo na caisse ya gouvernement ya Etienne Tshisekedi ou bien ekozala na ba poche na bango moko. Bango moko bakozwa comme salaire na bango. Wana pe motuna ezali komitunana. Alors lokola bango ba voter ba nommer bango par Ngoyi Mulunda. Balobi bako siéger na parlement te, mais bakozwa mbongo oyo bakofuta bango. Alors motuna pe tozali kotuna bino bandeko. Comme Etienne Tshisekedi, il est président de la République démocratique du Congo, oyo azali élu par des peuples congolais. Alors yepe sikoyo andimi gouvernement oyo bapesi ba andimi ba pourcentage to kobimisa Kabila ndenge babimisi comme président ya Congo te. Donc yepe ceux qui va reconnaître comme président élu par des peuples, mais dans la prison que bapesa kaye mbongo na ye lokola un président de la République, mais chez lui pas d'entrée, pas de sortie, azaka na résidence surveillée. Alors, peuple congolais, bino bokolinga, to bokolinga te. Po ba député balobi ke peuple mutaponaki bango, bako kende ko siéger te. Mais katuku bianza bakozwa pona mbongo. Alors, siko soki pe Etienne Tshisekedi alobi ke malgré abandi fonction na ye nanu te bazako permettre yete, mais mbongo na ye et tant que chef de l'État, bafutaka ye. Azwango. Argument na bino bandeko ezali nini? Soki Etienne Tshisekedi andimi azwaka mbongo wana, cela veut dire à légitimer Hippolyte Kanambe comme président élu ou a gagné l'élection na kati na mboka ya Congo. Alors soki batu wana pe bakei bake kozwa mbongo wana malgré ba siéger te, mais mbongo wana ezali kobima na gouvernement nini ya Tshisekedi ou bien na gouvernement ya Hippolyte Kanambe o bazali kozwa mbongo wana. Donc mbongo wana sikoyo, donc bato bakozwa mbongo wana, cela veut dire ba accepter gouvernement ya Hippolyte Kanambe ou bien accepter te mbongo bozozwa na gouvernement ya nani ya Hippolyte Kanambe, mais boboyi ko siéger. Alors bandeko, na kati na radio lisolo toyaka po na kofungola mutu na biso protocole biso ba blessé de guerre bazokisi biso mingi na masasi babomi basali mingi po na biso bayibi ba élection babomi
ba violer ba pimeli biso ba liberté ebele ndeko nango zali kolanda radio lisolo tokomi sikoyo na tango oyo conscience ya moto moko na moko esala conscience ya moto moko na moko esala toyeba nini oyo tokoki kosala mpona mboka na biso pe to accepter ndenge bato wana balobi ou bien to accepter te bandeko vraiment oyo sujet na biso oyo tosengi na batu oyo ya bwanya bato ya mayele baya kotalisa biso badepute bakende te basiege te me babendaka na bango mbongo ya Congo mbongo wana ekekota na bapoche na bango ou bien bakoya kotika yango na gouvernement Etienne Tshisekedi bien na baparti na bango ekoservir banani Etienne Tshisekedi comme ba impérialiste to ba occidentaux baza kofina ye bouton balingi te asala mpe batie oyo bango na kati na motu ya mboka ye pe andima lokola azali président ya Congo sans fonction mais baza kofuta ye mbongo etant que président de la République soki ezali bongo bandeko to mekanal kopasola mpoke biso ba blessé de guerre babomi biso pe mingi basasi peuple congolais tokomi lokola eloko pamba na kati na mokili oyo nani akosunga biso biso ke bakongolais tobundaka te kaka bapriere na bapriere kaka balosambo kaka bakareme na bakareme nyonso kaka eza epai na biso tokosuka wapi lini na biso tofungoli tolingi bato ya mayele bakotela biso basunga biso topasola mpoke nga nazonga mboka babotanga pembeni ya bandeko banga tikanga inazonga nazonga na mboka minyokoli ya mokili elekinga nalembio tikanga inazonga mboka botikanga inazonga mboka ba botanga tikanga inazonga nalembi minyokoli tikanga inazonga pembeni ya bandeko banga inazonga nalembi minyokoli tikanga inazonga botikanga papasi eleki tindanga pembeni ya bandeko banga tikanga inazonga bapasi eleki botikanga nazonga mboka ba botanga tikanga inazonga pembeni ya bandeko banga tikanga inazonga nalembi minyokoli bapasi eleki kadirira nazonga na mboka tikanga inazonga bapasi eleki botikanga nazonga mboka ba botanga tikanga inazonga bapasi eleki pembeni ya bandeko banga nazonga na mboka tikanga inazonga nazonga na mboka bandeko banga bapasi eleki nazonga na mboka bapasi eleki pembeni ya bandeko banga nazonga na mboka botikanga inazonga mboka ba bapasi eleki tikanga inazonga mboka ba botanga. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 5, 4, 3, 2, 1.
Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso lelo ezali mokuwa lelo ezali vraiment mokuwa esika oyo tozali koloba pasola masolo na mpoko mwa lelo sur la 3W radio télévision lisolo bozali kolanda biso na bokebi nyonso tu bozali kolanda biso na bokebi nyonso tu ndenge tozali kopasola masolo na biso moto nyonso oyo azali kolanda biso deba yango tofungoli soki deba ya koswana ya kofinga bato biso tokotaka mingi okomona bato bakoti ebele bazali koloba lelo ezali deba ya koswana te lelo ezali deba ya kosalisa motu salisa motu na yo physique salisa yango gymnastique ningisa yango okota sikoyo badepute balobi bango bazali élus par des peuples congolais baza kokende bakosiéger te na parlement wana mais katuku bianza bakozwa yango mbongo wana ekokende pa ya nani bandeko nanga ekokende epa ya nani soki balobi bakokende te katuku bianza bakozwa yango alors cela veut dire légitimer mwana ndeke na gouvernement na ye parce que mbongo ekobima na gouvernement ya mwana ndeke na ngoi mulunda oyo basali tricage na bango alors légitimer ye ou bien légitimer ye te wana bino moko boyebi alors Etienne Tshisekedi pe azali président afandi azo sala te alobi peuple congolais bozwa ba responsabilité na bino bobundela mboka na bino bozala na sima na ye bobenga na mwana ndeke alanse pembela o alobaki te moto akoya na Hippolyte Kanambe likote ou bien mutu na ye il aura un prix à payer ba peuple congolais tofandi biso nyonso na ba prière biso nyonso tu na ba séminaire biso nyonso tu na biloba loba na ba loi baza koloba kaka kolobaka eloko moko esalami te soki lelo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba reconnaître comme président élu sans fonction
kaka na limité bazo fute mbongo na ye étant que président élu par des peuples. Alors bande ko na biso andi mayango to andi mayango te. Alors bande ko esika bozali koloba soki batie premier ministre bande ko alingate afanda na ndako na ye bandima ye comme président bapesaka ye mbongo andima to andima te kaka biso ba congolais bokotize mpona ya chichi congolais akotizaka te congolais apesaka te congolais eloko te bandeko boyebisa ngai congolais akotizaka te boyebisa ngai ya chichi ako vivre ndenge nini otali pe ba membre ya IDPS oyo tozali koloba na chaque pays na monde ba président IDPS ba membre ya IDPS bazali ba président wana babimaka te po balobela Etienne Tshisekedi wa Mulumba to baloba makambo ya mboka na bango. Mais okomona na Irlande président zali koganga onga président IDPS, okoyoka na Angleterre, okoyoka na Suisse, okoyoka na Belgique, na France, na Allemagne, na Suède, na Norvège, na Finlande, na Moscou, na Ukraine, na Lituanie, na Latvia, na Estonie, na Belarusie, na Moldavie, na Roumanie, na Tchèque, na Bulgarie, na Turquie, na Hongrie, na Autriche, na Grèce, na Portugal, na Espagne. Tala ba représentant IDPS, ba président IDPS. Mais soko tali bango ba contribuaka te. Eloko moko te. Bandeko, nga na fungoli débat. Lelo na lingi pe koloba mingi te. Nazo senga bino boya. Mutu na mutu ako pesa de. Gaba kama Congo. Bino banzaki eza ya koswana. Bobanzaki ezali ya koswana. Eza débat. Mutu ya kopesa débat na ye. Roger Lumbala ya lobi na ye. Boyebi ba déclaration ya Roger Lumbala. Bakangi télévision na ngai ler batumbaki télévision na ngai. Nazalaki na mbongo te batu pe bayebaki ngai te. Télévision na ngai ekotaka $150,000 par mois. Mais télévision na ngai batumbi bafere na ngai baby. Alors ngana kokende ko siéger te mena kozwa katuku bianza na ngai. Lelo bandeko télévision ya Roger Lumbala efungwami. Akolobela ya Titi ou bien akolobela Hippolyte Kanambe. Bandeko na Congo pona kozwa mbongo commerce mikolo ezofuta na politiko. Commerce eza kofuta na politiko. Commerce soki olingi ozwa mbongo kende na politique. Zala na Etienne Tshisekedi o trahir ye pa Hippolyte Kanambe nde ozwi mbongo. Biso ba Congolais bayebi biso na makambo oyo. Congolais azali fragile. Congolais azali simple. Soko linyo kanga Congolais to Congolaise yaka kaka na katuku bianza. Yaka na katuku bianza okokanga ba Congolais na ba Congolaise. Soki olingi kokanga mwana mobali yaka na nzukul. Soki olingi okanga mwana mobali bandeko yaka na nzukul, surtout ya mpembe oyo bino mongo bolobaka za na ba données evunda nyoso okanga Congolais. Pamba te motambu ya kokanga Congolais bikaka na ndobo mibale wana te. Mwasi mbongo. Hippolyte Kanambe azwi
biso pe akomi kosaka na biso peuple o bayebi ke soki bapesi ye mbongo akolashe na ye facilement. Alors bandeko na ngai esika bazwi biso basopi mbongo lelo bato baza ko trahir Congo pe Etienne Tshisekedi mabele na bango basali ko trahir pona mbongo bapesi mwasi mpo na bilengi ya 5 minutes ya 3 minutes yango monaka ba musicien o bazali koyembela bino na bini na lidusu na toki na lidusu na telemi na lidusu boye banzembo wana parce que bayebi peuple congolais pone loko wana koki koteka mabele na ye akoki kobomisa bandeko na ye pona eloko wana. Alors kaka biloko mibale zo boma biso ba congolais pe ba congolaise mbongo na lidusu na yebite lelo bandeko lelo bandeko ezali opesi mbwa koboya lelo ezali opesi mbwa koboya esika oyo biso toza komona to legitime mwana ndeke bazali kosomba biso kaka na mbongo na bilenge ya 2 minutes ya 5 minutes pe sili nango moteki mboka pe obomisi bato. Alors toyambi prophète Muzadi Kalala ye akoteli biso bino bandeko bolanda pe intervention na ye akoteli biso apesa mpo na débat lelo bandeko bazali nanu kozela omoni na biso ba congolais tozelaka ye aloba pona ya kobeta ye mais mobali ya solo akotaka ndeko oyo alingi kopesa argument na yo kozela nanu tozela no DSV alobo kingana aloba te ya kopesa argument na yo bayeba yo za mobali. Alors kozela kaka te moto akota nanu aloba yo fandi nde yo akokota. Alors bandeko toyambi ndeko na biso prophète Muzadi Kalala toyoka intervention na ye alandi biso na bokebi ye pe ateya bana ya Congo bakola. Muzadi Kalala olandi ndenge topasoli mwa mpoke ya yo pe pasola eboto. En tout cas, merci mingi papa DSV na maloba opesi ngai mbote na yo pe na liko pesa mbote na bandeko na biso nyonso baliko na biso bipai na bipai ko banda Congo mokili ya poto bisika oyo biso nyonso tozali. En tout cas longoni ya pona mosala ozali ko sala pe pona masolo oyo ya sanzete ndenge misala ko kolisa bana ya Congo. Alors na ndenge na landio yango pe tina kaka na koti te pona totala ndenge nini tokoki kokolisa bana ya Congo na ba situation oyo tozali ko vivre na yango sikasiko na mboka na biso pe na ngambo epai boye na diaspora masolo tozali ko vivre na mboka na biso pona souveraineté na ya mboka na biso pona etumba oyo tozali na yango na maye oyo aussi koloba awa na tina ete ya bato oyo baponi bango na ba élection oyo euti koleka na députation soki bango il faut iba siéger na kati ya députation ou bien ba siéger te ndenge ba mususu balobi ke non bango bandimi kozala ba député ndenge ba voter bango kasi ba boyi na bango ko kende ko siéger mais il faut bazwaka ba mbongo na bango ke na ndenge esekeli bafutaka bango ke na ndenge bazali ba député c'est ba molimo na bango. Et puis problème mususu lobi ke ya mbutana biso to voter papa Etienne président soki na ndenge ke yazali kosala te mais avant di kaka que bon soki bakopesa ye la ke atushaka mbongo mpe na ndenge ke aza président mais asalaka rien eza mpe makambo moko tokosolola na yango. Bon avant tosolola makambo wana ndeko nanga naye nasenga na wana mwa likambo moko ya toclarifie bana ya Congo malamu mpona likambo ya Joseph Kabila Kabange. Likambo ya Joseph Kabila asili na ye régime wana esili na yango régime wana Kabila aza na mutu moko te oya akoki kosala kobangisa be mutu moko kosala eloko bona
Kabila azawa sika sikoyo bato basimbi kaka ye ezali kaka nini bapaya oyo na libanda bamboka oyo tikoloba ke badécideur bango nde moto basimbi ye. Kabila wana ata 1% ya congolais avotaki ye te. Alors likambo ya badécideur wana ezali sikoyo ndeke biso bana ya Congo ya diaspora totelemela badécideur wana na ndenge oyo elongo bami mpona ete likondi wana ekweya pe likondi wana tokokweyisa yango ya badécideur wana po soki biso bana ya Congo tosangani na ndenge esengeli tope na direction ya ndenge esengeli bato wana badécideur wana basili na bango. Bon nazonga na likambo oyo olobi ya badéputé tomoni na baélection eleki groupe ya badéputé mosusu oyo ya opposition balobi ke non réellement bango bazali voter et que na ndenge bango bazali voter balobi ke oui bazali na droit ya kozwaka bambongo na bango ndenge baza kofuta bango. Est-ce que totala eloko wana est-ce que ezali mabe to ezali malamu to eza ndenge nini? Est-ce que soki baza kozwa bambongo wana ezali nini baza kotrahir peuple pe soki baza kozwa bambongo na bango parce que bavote bango ezali que soki ndenge nini soki ndenge nini to mekana nano kolimbolela eloko wana. Bon mpona komeka kolimbolela eloko wana na kozwa nano mwa exemple moko oyo nayokaki lobi na radio moko elekaki ya bandeko na biso mosusu ya redondance bayambaki député moko il y a justement une opposition, en l'occurrence monsieur Lumbala. Alors yes Kasiko par exemple na ndenge alobaki na ndenge na yokaki alobi que bango par exemple du fait que bazalaki déjà élu na peuple bazako se référer à partir ya ba PV bamoni réellement que bazalaki la mongo élu na peuple congolais. Bon bango bazako boya te kokoma na par exemple la députation neti banaloba que bazali balamoko validé du fait que bazali déjà élu et que Seni et Kamati bakomo la bango déjà que bato baza élu bango yo nao nyoso tu wana opeso ki ba Seni et Nomaki ba auto bazaki élu te lokola ici élection bakomo la bango nyoso tu wana écrit na na parlement. Donc bazali du coup automatiquement bazali validé comme ba député. Et le fait que bazali déjà validé comme ba député, bon na bango, il y a que bazali ba député, il va recevoir ba salaire na bango. Est-ce que là qu'on a décision na basali wana ezali malamu to ezali mabe na recevoir bon na bango. Évidemment pour na ngai na zo mona que et là ko ya mabe ezali wana te soki que bazo ba bon na bango, o esengeli que bazali neti ba député. Pourquoi? Parce que bazali élu. Dans le cas bango baza ba élu. Nazo balon kaya batu mususu te oya ba oyo ngoyi munda nommé wango wana te. Nazo ba ka oya bato bali élu tel que Lumbala, tel que Vwemba na ba mususu wana ya côté ya ba Dio Minonga la ba Dio Minonga la ainsi de suite ainsi de suite. Bon baza ko futa bango ezali mbongo za ko na poche ya Kabila te ezali mbongo ya peuple oyo a voté bango ndemo baza ko futa bango baza na droit pour nanga ya kozwa mbongo wana. Mais eloko siko ezali important ezali nini attitude na bango to comportement na bango to lutte na bango ezali ndenge nini soki baza ko kende kuna sikoyo pona que ba na ko supporter Kabila ou bien ba supporter tout ça Kabila kene liboso wana to mo bango kene réellement que baza ko batailler mboka baza ka batailler bien chichi batailler mboka baza ko sala ka que bazala la même système ya oyo ewuti koleka na ba 2006-2011. Mais ndenge nalandaki ndeko na biso na Lumbala alobi que non ndenge bayokanaki na ba tumususu ya Paris ya UDPS soki na vie chichi pay par exemple ndenge alobaki que validation eza nango ok bandimi na bango za valider mais nde bako siéger te na tina ete bango but na bango ezali kaka que non il faut vieux Titi asala musala na ye comme président. Donc lutte na bango ezali que il faut pas continuer à lutter pour que vieux Titi asala musala na ye impérieux mo na ko senga que ba service de sécurité tel que armée na police ezala na ndima bo continuer pour na que aba na ko gouverner ne bango etumala bango ezaka esika wana donc etumala bango échanger na yango te. Alors le fait que etumala bango position bango échanger te jusque là naza ko croire bango
mais to ça la siko ba acte ndenge ko salema ti na ndenge que et tumbango to za ko kenena yango et ça la ndenge nini na ça ko kwa na bango pour na wala juste na niveau wana na zonga que ils ont batailler biso batailler peuple congolais ozomona alors na niveau wana en tout cas que explication là est vraiment clair ba bon wana ba ozo bon la bango ils peuple congolais za futa bon la bango évidemment bazana ba voilà bango et voter bango et puis argument monsieur Zaki benda sous solide la CPLA qui na on a envoyé baza ko loba dans ce sens que ils allaient faire la même élection il y a 2011 il y a novembre le 28 il y a on peut faire la même élection wana ndé on peut que vieux tu peux à passer qui oyo bango na besoin seulement la mboka déjà pour reconnaître que non vieux tu ne azali président et ça la même élection wana alors tout ça pour reconnaître que vieux azali président à partir il y a ba procès ba PV wana o éliminer ba bureau de vote et qu'on a ça que vieux tu a gagné avec majorité moro écrasante ça veut dire que vous total à 1%. Alors ba blo musu na ba ko mulu ba ko kosa wana eza ndenge mususu alors bango pe bazo ba ke non bango pe na ba PVP ya nini wana ba PCP na ba majorité na bango ebele tel que vraiment manenga lobaki que non na osoto na district na yeso na juridiction na a passer la majorité moko écrasante a battre contre na mutu moko pe ya UDPS za la wana bon asa ba argument na lumba la passe la argument que non a passer pe la majorité moko écrasante. Bah alors ceux qui bango bazala qui frappait na ba manigance oyo ya mulunda que alongo la ba komo la bango bango ni la bango eleki où est le mal donc bazali kaka na même nini le la bango bazala ko reconnaître Chichi de la même manière bango ba la paix reconnue en tout cas pour l'argument on a bazala totalement la raison et le fait juste bazala soutenir bango zali que ceux balingo participer que balingo ba siéger en tout cas bazala vraiment la raison la point wana bon alors on a l'équipe point wana. Dans le basico point par exemple, il y a vieux Chichi. Bon, Azali président. N'est juste ça quoi bayan, tu as président. Sauf que Occident ils a comme une force na biso ya bana Congo était la biso qui nini kasi ba la force ya bana Congo kala mingite. Yenani par exemple vieux Chichi, Aza président. Ceux qui par exemple ba lobi que non, ba futaka bon on a Aza ya président. Sikasiko. Ben, ceux qui na Azali, je ne vois pas pourquoi na oui boya. Na ko boya ko zombo wala c'est parce que ils a droit dans les bigue naza président ceux qui bazo pesa mbongo c'est que ba reconnaître que naza président na ko zombo wala ko boya te boso na boyi mbongo wana et nous ça que boso naza ko ndima ki président c'était oh ceux qui bazo ko pesa mbongo c'est ba ça ko reconnaître que naza président alors pour na nation naza vituti na ko zombo wana mais ce qu'on a ko zombo wana pour na sens que na vanda kaka so bina que bazo ba balu na que non toujours pour da mbongo oyo pour na kaka o vanda. Alors ça n'a rien, et c'est la gare wana. Ah non. La gouvernement wana peine de continuer aussi la gare mouvement ni que non, il faut que la gouvernance et tambola. Pour que na tamusa masolo comme président. On a aussi bela ko gouvernement wana européen ça ma possibilité sous mingi makasi. Au lieu que na ko senga ba mbona le bageno, un peuple congolais ça bala et ça la boy non. Là wana bu ba pesa ndé na kama na sikoyo na tia on kata masolo na investir on prend que makambo tambola na ndenge vraiment que oui. Merci mingi nazong sur le ballon pour un moment oyo tout à l'année to ko évoluer sima na masolo muso sima merci papa na biso kala la muzadi na banzi eloko oyo lobi na sukina no epeya Chichi andima azwa na ye mbongo mais ce qui Etienne Tshisekedi andimi azwa mbongo tant que président mais azali ko sala eloko te résidence fermée. Cela veut dire na idée oyo pesi automatiquement à légitimer mwana ndeke comme que yé moto alongaki na élection. Wana premièrement à légitimer mwana ndeke pe a soubeli ba congolais abwakeli ba congolais soyi ete na ba congolais oyo ba bundi que ye andimi azwi mbongo wana na pasi oyo oyo ba congolais bazali komona ezali lokola neti a trahir ba peuple congolais na kozwa mbongo wana ekobima na gouvernement ya nani ezali Etienne Tshisekedi te ezali na gouvernement oyo ya Hippolyte Kanambe alors ye bapesi ye mbongo andima na ye mbongo wana comme lelo bakoki kopesa Hippolyte Kanambe alobi ke bakopesa mwa wana te akokende kofunda wapi
akokende kofunda wapi omoni te ke akobanda s'incliner devant Hippolyte Kanambe po ndenge azwi mbongo wana. Tout d'abord wana ezali makambo oyo tozali koloba na banzi ngana komeka nanu kopesa ndeko na ngai nanu okito na pese maloba yo selon conception na yo ndenge olandi biso na bokebi soko olandaki biso na bokebi zwa maloba eboto na banzi topesi papa na biso kito maloba soki akangi micro na ye to lekana nanu. Allô? Oui, tout ça koyoka yo. Oui, merci de vous passer ma maloba. Là, c'est pas une vraiment du sous-sous-kokota, vous avez la bine de l'eau. Et la possibilité de connaître son mot, et vous avez la bison, vous avez la conférence. Là, vous savez, du sous-merci de le Cameroun, tu vois, avant de répondre à la bison, nous a dit là, pour la ligne de la blette à fil, on savait déjà, on a 3 points. Donc les habits amènent à le éclaircir quand même, parce que papa m'a lobby c'est vraiment grave. Les aggraves, les années qu'on filme à papa Titi, ma bête avec tout le respect, mais je pense que c'est quand même erreur pour le moment. Déjà, pour la bourgeoisie, pour la côté de la sujet, après la côté wana. Voilà, on est là le baboué. Histoire, puis on se tourne, histoire, les kaki. Pela loba mingi te parce que toyali biso nyonso ngai kuluna atrishaki a favoriser ezali pouvoir ya kanda mona ndeke oyo baza esika bazali wana. Mais le problème est que lelo makambo nyonso lekaki biso il faut totikala kaka na maloba te. Même bato bavandi na bandako bazolanda biso na minuto oyo bato balembi bato balekaka balembi bato balekaka baya kolobaka bamakambo ebele mais lorsque tokomi na moment oyo ezosenga kaka donc acte tosala acte nauti koyoka papa bien nde ntanti koloba awa alobi ke baoccidentaux baza komeka force na biso batala force na biso diaspora ndenge tozali kokende. Est-ce que vous avez quand même bien combien de ces micros ont craché? Nabanzi micro na yo eza ko cracher mais kako sala lisusu ko télécharger ngo lisusu mise en jour na yango et koyoka na vraiment malamu lisusu. OK, les camboutiers mais pour le moment même si sur les journaux attendent là maintenant continuer là. Continuez kaka po toza koyoka yo. Ah, merci. OK, merci beaucoup. Donc voilà. Ce qui va avoir une force na biso mais justement et que ça n'a biso tellement toujours la joue dans ma solo et l'équipe déjà kala et l'équipe et c'est ça là ni pour toujours mon en Europe toujours ça là ba marche ba tout là peka ba bombo baza ko autoriser biso to ça la kaka ba marche toujours ça la ba marche ils ont le bla ba le côté mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer na les amis étape mususu étape mosusu soit des amis nous avons solo ana oya se oyo nanga to yebi il faut tout ça là parce que trop c'est trop c'est une ba projet mbala ba to no so ba trahir mususu ba kena ngambu na ba mususu o ba zo battre manasima ya titi ba zo posta na ndet ko zala na biso na ba zo tala ba intérêt. OK, pas de problème on a battu wana mususu ba moni déjà que c'est la fin. Monique ya titi asuki contrôle ya titi boyo je suis sur le pas la point de vie alors pas la même zone là le problème on est et c'est ce que dit il faut que la kaka na ozali position là mais l'occidentaux bazali bazo battre l'occidentaux bazali battre ko bazali na yene so tellement ba stratégie na ba ko ba sala rapport ba comment analyser pour étudier comme bien. Nous avons un moment à l'autre et qu'on dit qu'on s'est basculé. Tout le monde est qu'on soit là pour la titi, poste il y a premier ministre. Bazo Koluka, qu'on soit là à chaque fois. Pour la au basali, le monde de ce monde. Mais pouvoir
pouvoir est surtout biso peuple nde tokoki kochange nyonso wana parce que eza normalité biso tovandi mosala biso kaka kolomba me bayibi biso oyo ezali eloko moko kaka bato oyo bayelaki biso likambo wana bato oyo balobaki ke il faut respecter voix ya peuple bato oyo balobaki droit de l'homme mais bazorespecte yango te bayebi nyonso wana erreur na bango biso efo tokangamakabanzi papa na biso okito meka lisusu kotelecharge tia kaka mise en jour na Skype na yo ekoyokana malamu pamba te oza kocrache bandeko bazali kokoma awa mwa mingi ozoloba makambo kitoko me bazali koyoka yo na mwa mobulu meka kotelecharge ni na yo mettre yango en jour directement ekozala malamu ozongela biso ou bien na nzela ya telefone ya numéro ya États-Unis nde kobenga lisusu pesa maloba na yo. Merci vraiment mpo yozali moko na kati na radio lisolo tozali kozela yo na quelques minutes. Merci. Nabanzi ne papa na biso okito kalate aza kozongela biso mpamba te boyebi biloko oyo mukolo mususu la muki malamu mukolo mususu mwa nkokoso akozongela biso kalate toleka nano pe papa na biso mwana ntsomi to pesa yo nanu maloba olandi biso na bokebi omeka kopasola oya yo mpoke ebote. Merci ndeko DSV. Je pense que oya nga ezo crachete. Très bien. Merci. Voilà. Bon, na bandeko nyonso to bayeba nano ke mutu na mutu papa na biso mwana ntomi mekana ko yebisa mama na ndako kuna alongola bana pamba te ezali vraiment ko déranger makelele wana ekozala malamu. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci. Nabanzi papa na biso mwanda ntsomi topesio maloba. Papa na biso mwanda ntsomi toyebite soko zali wana topesio maloba. Nazali ndeko. Ok, tozali ko. Nazali ko mosala nazali. Nana loba que il faut même commencer par identifier munguna na biso zanani. Munguna na biso nyonso toujours parce que ezali plus l'Occident. Mais bazala batu na ye aza ko utiliser sur le terrain. Kabila wana soki lelo Occident balobi longwa awolonga na butu wana kimia kei. Donc, marche la biso au sana banini tout awa ezala impact munene contrairement des fois la mbele batu so bakanisa kesa na welo moté c'est pas pour rien bon mona que ambassadeur ya Belgique akima kimba le pas titi ko ke le bana non pensa batu na la poto baso cha makelele bona bo faut pas yebi que ezala déranger bango ça c'est un. Deuxièmement bon mona yikujawa tango ambassade ya Allemagne alobi ke titi akende je pense que titi azali na difficulté moko te ya kobimana ndako na ye mpe akende akei pe sans problème. C'est pour dire que soki bango balobi longola basoda wana otie wana akolongwa zongisa basoda akozongisa. Donc notre problème c'est limite là. Donc faut yeba que biso bato tozali ya mosala toza kosala il faut continuer et puis faut tosala yango bien topase sikoyo na baction ke oyo kozalaki palpable nde tozokosala bamarche bamikanda eza kokota bamakele eza kotya to bande nini to identifie wapi tosemeli vraiment kokende kofrape kokende kotuna kokende koyebisa tokosolola na banani po bacomprendre lepasi na biso. Bon so na ye kokoma sikoyo na question na yo oyo otuni ya lelo na nani ndeko wana
c'est vrai, c'est pas que nous, on va dire que Babusu va dire mais il y a quand même bien que point de vue où il y a un pour le jeu mais c'est vraiment, c'est ce qui se dit là-bas chez eux, là-bas au pays. Makambo Bazabolo, bon, donc il n'y a pas de valider le mandat pour tous à reconnaître le corps à la députée pour solitaire. Bah, au Canada, sur ton dos à l'action, on va mais là, tout le monde peut développer la thèse, moi, le dit, tu sais du poids à la révolution, là, quand on a un père, Azaraki, n'a mandat, il y a député. Il y a un accompagné pour ça, bon, soit, on a un délai et Zaraki. Donc, étant député, dans l'immunité parlementaire, Azar a droit au salaire dans ma camoufle sous et ceux qui ont Zaraki député, tu as droit au salaire. Voilà, les contextes, nous avons vous donner et peut ça une mémoire, après ça, une mémoire. Mais dans le contexte, à l'élo, on a autour de la bande de voir, on a réfléchi que notre cours pour qu'il y ait des gens parce que nous avons été élus et tout et tout. Nous avons tout la bande. Tant que nous avons été balobi, non, tu pays pour valider le mandat. Bon, par reconnaître l'élection législative totée. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pour ceux qui vont reconnaître, ceux qui vont valider, donc c'est-à-dire la configuration de monde d'apprécier, ceux qui vont reconnaître l'élection là. Si vous va reconnaître le victoire à Kabila. C'est là le problème. Donc, il ne faut pas vouloir faire les choses qui sont contraires. Pour nous aller dans un mal, comment les députés, soi-disant opposition, vous qui est un parlement, entre-temps, le même parlement, et ça toujours et qu'il y a la même procédure, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, on doit gagner, Azali Banda, on doit gagner, Moussoussou. Si vous avez un parlement, il y a bon, si vous reconnaître toujours que Titi, vous avez une élection totée. C'est la question que nous devons leur poser. Tant que vous avez toqué pour la moto de Titi. Mais là, on va se contredire. Vous avez pour du moment où vous avez un parlement, on a la configuration, on a l'élection présidentielle et Ali Kabila. Les gagnants la législative et Zali Batouara Bazawana. Bon, si vous avez dit Magala, le Parlement, bon, le président va Adimani Babouzana, pour prévoir pour le Bakeno, toujours vous l'étiez pour la présidente Tshisekedi. Moi, je ne pense pas. Vous avez argumenté, vous avez dépouillé. Donc, les gars, déjà vu et déjà connu dans Bogawana. Et ça a toujours gardé la bataille. Il y a des pièces pour la fin. Il y a des basombi bango ale Tshisekedi a commis intransigeant, Tshisekedi a commis unilatéral, Tshisekedi a commis bolabo. Et pourtant, nous pouvons se reconnaître, même dans le temps présidentiel, même Yémobo Kanabo, a yédi bien que l'élection est à gagner à Yamote. A yédi très bien. Bon, on se trouve convaincu que l'élection il y a gagné. Bon. Titi, nous pouvons savoir qu'il y a gagné. Mais là, bien au Kenya, pour consolider, pour voir la Kanambe. Moi, je ne vois pas sur quel miracle, quelle magie. Moi, je pense, ce qui m'a dit vraiment pour chercher, moi, je pense que, étant dehors, bâtir pression, la négociation, si négociation est allée, après, ça va condition à Bango. C'est seulement après la négociation, ceux qui Titi a retrouvé le consentement à retrouver donc pouvoir ou bien à retrouver et non il y a la configuration pour la négociation à partir de là on peut parler il y a beaucoup qui mais tant que Titi est dans la bande je vois mal comment vous aller pour ça fait longtemps dans la bande et donc on est basé sur la bande pour bloquer dans le milieu de bâtir Yoana. Et donc on est basé sur la pour la milieu de bâtir Yoana. Des matchs pour Basali pour la milieu pour Babili dans Makambo Bazali. Moi je pense il y a la bâtiment pour Rwanda. Gabi c'est le moment ceux qui va négociation à lui pas ça na négociation pas y a configuration il y a parlement à partir de Rwanda ceux qui vraiment opposition va dire bien et il y a Titi
Ce gars Rokota, au moins on sait que c'est par la voie, il y a Étienne Tshisekedi qui a été élu président de la République, Bango Bakekuna. Mais ceux qui ont marqué la ndenge na Bango, Baye Bagabien pur et simple, qui va trahir la Bango. Parce que ça peut se discours, il y a un balsa bonité, et maintenant, c'est là que moi je dis, maintenant, le réalisme, là aussi, on a le réalisme dans le peuple congolais. Il y a qu'est-ce que nous devons faire devant la fait autre comme est-ce que tu vas continuer à la trahison, ou bien tu vas avoir une solution concrète pour que Moutou a se retrouver dans le camp de Sozalango. Parce que il n'est pas normal que les Arabes, chaque opposition devrait flouer, chaque opposition devrait flouer, chaque opposition devrait trahir, chaque opposition devrait sombre. Je ne vois pas. Mais nous connaissons ce qu'on a pas de opposition dans Mayenne, pas de opposition dans Mayenne. Ce qui est la négociation, les gens ont la perdant. Oh, il y a donc, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est vrai, le bâtiment est pas aux Arabes, mais quand même, il y a bateau sous quand même, il est donné un niveau à débat pour parler, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il y a un bâtiment qui est unilatéralement pas. Tu sais qu'il y a une élection étant que président du pays élu démocratiquement. Tant qu'on dit que ça n'allait pas, il avait tous les droits à Roubaix. Bon, maintenant, ceux qui ne pas ça dans le Cambo, ça y est, c'est-à-dire que ils ne sont pas pour l'ailleurs. Donc, on a trouvé pas bien que Bazaki n'a pas battu à Kabila, mais par contre, tu sais que les gars ne pas d'Israël au biseau. Donc, tu vas au la parole, on a pas Bazanamo, on a biseau, non, tu peux pas vous le l'ailleurs, mais tu peux pas vous le bon, tout ça. Non. Tant que vous impliquez si c'était la démarche n'a pas voté, donc vous allez nul et même avenir. Donc, on a pour le moment, il y a un. Merci papa Nabiso Mwanantsomi. Intervention na yo bande konyo subalandi ipona makambu oyo tozali koloba soki vraiment bande konabiso bazali na souci ya peuple. Omoni eloko moko na landi Mwanantsomi eloko moko lobi eza très important. Olobi boye na banzi nomination oyo Ngoyi Mulunda asali. Donc, bato baponi bango, ba confirmer que non Ngoyi Mulunda a sali nomination moko ya kitoko parce que ba kombo na bango ebimi. Omoni eloko tozali koloba ke Congolais atalaka intérêt na ye. Alors, ebele ya bato, ba Congolais, ba membre ebele ya IDPS, oyo ba bimite, kaka ba membre ya PPRD, ba occuper soki 400 places, na parlement kuna oya ba député mais bango ba confirmer et que Ngoyi Mulunda asali vraiment musala na ye po bango ba bimi mais ba o ba échoué, cela veut dire bazali élu par des peuples oyo Ngoyi Mulunda a bimisi ndezali vrai po bango ba kombo na bango ebimi. Alors total siko na oyo ya présidence donc ba légitimer lisusu mwana ndeke eke azali président na bango nazongi lisusu epai ya papa na biso Mozadika Lala olandi intervention ya papa na biso Mwanantsomi yo lobi nini esika wana. Bon, na landi en tout cas na boke binyonso bon azali un peu partiellement na raison ya makambo susu ya raisonnement na ndenga za koloba wana mais eloko moko kaka na ligne un peu na faire comprendre ye ezali eloko ya que eloko ya par exemple bon ya Tchichi azali déjà président et que bango bamuze ya boya ki ba élection législative ya ba députation yango ezala valable te. Bon ozomona esika wana nde ezopesa moi un peu moi mobolo na sens nini. Bon ezala ba élection présidentielle ezala ba élection oyo ya députation par exemple nyonso tu wana esalami kaka seni mutu abimisi ba élection wana ba élection nyonso wana ezalaki toujours na les mêmes irrégularités. Bon tant tozali ko accepter que via Tchichi na ba élection wana nyonso wana ebimi na ndenga désordre toza kondima ke ye azali président ezali sur base ya nini ezali sur base ya ba PV
sur base il y a vérité aux alliés na urne que yé Moutabini président et n'est pas à s'auto-proclamer ils allaient sur base quand il y a des résultats wana ebimi na ba PV wana que yé azali président peuple congolais né éponier mais alors ba député POYO tel que Lumbala tel que Nanyoyo Amvemba tel que Bamsous Oyo sur base il y a ba PV quand on a même quand disons à élection wana Oyo pesa quand rempli na ba irrégularité bango pe babimi comme ba député sur base il y a ba PV na bango baza sûr que non na district na ngai par exemple na bimi avec autant de voix na battre batuye surtout tel que nous marchons ba que l'engagement est abattre en tout cas Musika tel que on va pas sur le bac na juridiction na abattre Musika donc bango nyoso tout nyoso wana ezala bango ezala vieux Tchichi basé na base moko ya légitimité basé na base moko ya légitimité base na bango ya légitimité za nini oyo bimi na ba urne oyo que ba yebi que na PV oyo peuple a voté biso boye ozomona alors ce qu'il faut qu'on annule il faut qu'on annule ba élection il y a oyo ya législative nengo na vieux Tchichi soloba c'est qu'il faut qu'on annule ba élection présidentielle donc il peut vieux Tchichi to comme président donc va refaire eloko ya sika donc ceux qui besoin dit partiellement oyo azo ba vieux Tchichi to mimika vieux Tchichi yé président et que bango ba oyo peut que ba député oyo ya opposition on va aller voter réellement élu la peuple bango siko ba la disqualifié ezali ko machete parce que bango nous sous base la légitimité moko base la base mais la légitimité que peuple doit voter bango ba preuve ezali na nini à partir ya ba PV ozomona alors yango siko ba mazo ba que non biso déjà qu'on reconnaître que bango maza ko reconnaître que vieux Tchichi as président c'est sur base ya ba vérité ezali na ba PV alors bango peut faut reconnaître bango des députés parce que peuple peut voter bango ozomona mais alors si quoi bango bazo le banini baza ko continuer avec la lutte que il faut vieux Tchichi azala mokonzi a gouverner et c'est pour cela que balingi ko kende ko siéger te na parlement wana mais baza j'ai reconnu comme député parce que le peuple a voté bango à partir de ba PV et que cela faisant ba ko continuer ko za bango la bango so ba ko futa bango ba ni molimo la bango ba futa bango parce que mbongo wana za mbongo ya kabila des mbongo ya peuple en tout cas jusque là on a tellement mbongo na ko condamner bango na point wana ozomona mais ce qui siko le botomo ba acte na bango c'est par exemple ba ke ba wani ko kota kuna to ma za ko lutter le susciter comme il se doit que pour mal lutter il faut que pour na makambutu que vieux Tchichi azwa impérium moi za la reprendre à gouverner que sécurité en boka et répondre à maboko na e so il ko lutter pour na je n'azomo le ma bête na komona bango ba traite na komona bango ba bête soki ba tiki ko lutter ba ke siko ba salier kuna ou bien ba mani ko sala ba kambusu o to moni que ça pays la clarté ozomona. Merci, la deuxième parole pour le moment. Merci, Papa Nabiso Mouzadi Kalala. Nabanzi na bandeko obozali kolanda biso kalate na kokanga line na ngai lelo. Vraiment lelo na ko appliquer makambu ya Odom Pambo. Nabanzi na pesi moi quelques minutes nazo kanga line na bandeko oyo bakoti bangonde to ko développer na bango. Oyo pe bakokota te ata bobengi na koyamba bino te pamba te na kokanga line. Po bandeko bazelaka na tango oto kokoma na suka bobandi ko benga ebele débat na biso ezali sikoyo na pesi moi minute muke kala te na kokanga line na koyamba moto ni téléphone ni moto Skype ato komelinga ndenge ni na kokotsa yo te. Merci tokei et papa na biso Mouzadi Kalala papa na biso Mukulumpa olandi Mouzadi Kalala esika oto lobike ba politicien na biso oyo balobi bakokende ko siéger te mais bakozwa katuku bianza oyo bakozwa wana ekozala na gouvernement ya nani ya Hippolyte Kanambe donc balégitimer Hippolyte Kanambe ou bien balégitimer yete po gouvernement wana nango imulunda soki yemta kozala patron na bango yemta akobanda kofuta bango. Alors peut-être Tuni Etienne Tshisekedi wa Mulumba président ya Congo sikoyo ye
aza kosala mosala te babanda kofuta ye mbongo na ye tant que président ya Congo abanda kozwa pe mbongo mais aza kosala mosala te ndenge mpe bandeko balobi ke non bango bakei bakosiege te mais bakozwa mbongo na bango mais bandeko nayebi te balégitime mwana ndeko bien combien ou bien comment papa na biso nayebi te soki ngai mpe mwa mayele esili tosenga kaka mayele epai na bino bobakisela biso bapeuple congolais tokola. Merci Mokolompa. Merci Papa DSV. Bonsoir Nayo et boto na bandeko bazali kolanda radio ya peuple radio lisolo. Na pesi mbote na bandeko na ngai o bazali na kati ya conférence. Na landi e bandeli ya émission Thème Kitoko. Na kolobana nuboye. Mbongo bapesaka na parlement eza mbongo ya kanambe te eza pe mbongo ya Ngoi Mulunda te mais ezali mbongo ya République démocratique du Congo ya bacontribuable congolais oyo bapesaka yango lokola entre guillemets salaire mpona kopermettre na baélu ya peuple basala musala au peuple atindi bango kosala na kati ya parlement. Nga nayebi ya Titi malamu Tshisekedi wa Mulumba Etienne azali mutu azali kobunda mpona koétablir état de droit na mboka na biso. État de droit pe koétablir justice elingi koloba papa wana na idée ndenge nayebeli yango ndenge aliyekolisaka biso na ndenge toyebanda mwa mateya na ye mwa bambula eleki na esprit na nga interprétation na kosala par rapport ya salaire ya parlement nkoloba boye peuple aponi yo oke na parlement bazofuta yo $6,000 mpona osalaka mosala mpona mosala osalaka na parlement yango bazofuta yo mais soki nalandi bandeko oyo bazokende bapesi argument balobi tokobanda kozwa mbongo mais tokosala na biso musala na parlement te musala oyo peuple aponieli biso tokosala yango te. Je trouve une contradiction na moi wa détournement eza lokwa bien mal acquis. Comment voulez-vous okende kozwa salaire mais osalaka musala oyo bango contrat osignaki ozosalela yango te elingi koloba ozozwa mbongo ya contribuable mpona pamba mpona moyibi. Donc, eloko ya liboso na bandeli na makambo ya mbongo po tokende siko kotala légitimité bonabo. Nalandi bargima ya ndeko na ngai Muzadi Kalala pe a transmettre biso bargumentation ya bato oyo bazalaki badepute oyo balobi bango baza élu. Naza d'accord bon, si j'admets ça, je prends une hypothèse oyo nandimi ba argument na ye. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement Nicolas Kisanini? Nicolas Kisate, ce que continue à parler Mawana, ce que se faire valider dans le Parlement, il faut reconnaître que la commission a bâti en place pour valider le mandat et légitime. Or, la commission a tiré légitimité dans la liste et on a publié au la liste de nomination. Donc, ipso facto, on allait reconnaître que le résultat de publié le résultat entre guillemets légitime, tout valide. Or, la connaissance il y a peuple congolais nyonso, pe na connaissance il y a bato nyonso balandi activité ya mapona milambo kana biso ba yebi ke Mulunda ba résultats zali ko publier, c'est tout sauf des vrais résultats. Et nkoloba tricherie eza na kati balongoli ba voix ya mutu bo ba pesango na mutu boye mutu musu ba vota qui est même pas ba bakiseli ba voix kaka po alinga bima yango yoki kutu ba congolais musu ba lobby ngoyi Mulunda salinde nomination. Donc ba député ba bimi na liste o ngoyi Mulunda publié eza lokwa ye moko nde a nommé bango na volonté na ye. Bien sûr que bandeko na biso mususu ya opposition lokwa ba Roger Lumbala ba Diomi Ndongala na ebite ba
Jean-Claude Mvouemba, ils sont populaires dans la circonscription de Bango. Ils ont été élus par le peuple congolais. Sauf que si je prends l'exemple de Moutuloko à Roger Lumbala, dans la émission, dans la ville de Mbujimai, Moutouakokai Kobima na ba voix liboso ya Roger Lumbala azate. Et puis lui-même a dit, j'ai remporté au la main l'élection à Mbujimai. Malheureusement, et c'est Lumbala qui parle, malheureusement, Mouyibi Mulunda a vu voix nanga qui repesa Moutuloko la gouverneur et Mbujimai qui n'avait rien gagné à bénéficier Moutia Liboso. À partir du moment que Roger Lumbala Zaliko a avoué que Ngoyi Mulunda a manipulé na propre gré naïe élection, azali ko reconnaître que l'élection wana ezali donc proclamation wana Ngoyi Mulunda salaki ezali proclamation moko ici d'une manipulation frauduleuse de voix électorales. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour nangai député o bazoloba o ngai votaki ngai bango nde nommé bango bazali kokwea na mutambo wana pour dire que malgré votaki yo na circonscription na yo, par exemple ceux votaki Roger Lumbala avec 30 000 voix na Mbujimai, Ngoyi Mulunda a vu 20 000 voix à Kabeli yango gouverneur à Kasai. En ce moment-là, du coup, Roger Lumbala a bimi député, mais au lieu de député avec 30 000 voix naïe, a bimi député avec 10 000 voix. Il y a donc une irrégularité, il y a une fraude qu'il faut corriger. Il faut que Roger Lumbala a revendiquer la voix naïe au bapesi mutumusous bazongi selaye yango. C'est-à-dire, dans un pays normal, il faut attendre la commission il y a litige, to attendre la Cour suprême. Ndenge loi électorale est prévoyée. Or, na moni que mutuazolo ba na Kikongolais quand est ba on dit que ba yibinga ba voix mais malgré ba salignon so ba calé ngai na bini kaka. Non. To wona to tia état de droit et si ka justice il faut ezal. On assure que ba yibio ba 30 voix na yo, ba 300 ba 3000 voix. OK na commission lobby c'est vrai ba proclamer ngai na bini na 10 000 voix mais ba voix nango ba pesaki Ngoyi Kasanji bozongisela ngai yango parce que gouverneur on a zo mérité kobimate et longo moko na ngai to siéger na parlement moko. Ça c'est quoi? Ça veut dire que tu es dans le combat, on doit reconnaître que mutu oyo na circonscription na yo ba pesier ba voix, ton peuple de ta circonscription n'a pas voté pour lui. Et comme on a un esprit à combat, on ne dit jamais qu'on siéger yo na mutu ndenge wana na parlement moko. Et tu sais, Nayokati Félix Tshisekedi, il est élu de la ville de Mbujimai, hein? Il est très populaire au nom du père. À Kenegi na Mbujimai, ça n'est même pas campagne, donc fils de l'homme, moi dans la moto, pogné déjà. Mais je l'ai entendu dire, je n'irai pas siéger avec un type comme Ngoyi Kasanji, gouverneur Rwanda, qui n'a pas obtenu même 1000 voix. Kamati va voir PCE. Tu vois, c'est un sabotage qu'au fin du peuple en Mbujimai. Malheureusement, dans d'autres exemples, il y a Roger Lumbala. Je peux prendre l'exemple de Jean-Claude Mvouemba et de tous les autres députés. Donc, pour moi, l'argument au Bazolo, moi j'ai été élu, je n'ai pas été nommé. Et ça, il y a un piège au Wana. Soit, on dit que le résultat, Ngoyi Mulunda a proclamé Yango ezali à solo. Donc, du coup, on dit ma peignon sur tout ce qu'il a proclamé. Donc, pour toi, le président devient président Kanambe. Comme président, Oyobango va être président provisoire, il y a bureau, il y a parlement à Bangoana, où tu as eu des UDPS, Oyoana, Kombo, Nani. Je l'ai entendu dire, appeler Kanambe président. Ça veut dire qu'il y a sa logique avec lui-même. Il est parti dans le parlement, il a reconnu que Kanambe c'est son président. Et Abou Pia. Pour la ligne qu'on a sous le dribblé biso, on a été élu, on a été nommé Ngaïté. Desve olobi ango. Bongo bandeko mususu oyo Ngoyi Mulunda botoli bango ba voix pe ba bimité. C'est-à-dire na liste ya proclamation na e bango ba monanité. Nzokande ba votaki bango na peuple na ba circonscription na bango. Nous allons dire quoi na batuana? Que bango peuple aponai bango te. Or ba PV ezali o ezolakisa ke
baponamaki na peuple na bisika na bango wana. Sauf que Moïmoulou l'a proclamé bangote. Donc argument à Roger Lumbala na baninga ezokweya d'après ngai na minute wana ezokweya direct ezotika la chute deboute. Donc ende sikoyo na parce que Moussa Dikala la lobby ya Titipe aza élu na même formule. Moi je dis non. Première chose, élection présidentielle avec 11 personnes. Donc façon à recompter na comptabiliser ma voix et que c'était plus facile. Deuxième chose, Tshisekedi n'a jamais été proclamé président de la République par la commission Yangoï Mulunda et compagnie. Bango va proclamer Kanambe, c'est Mosengo Aloba Kiboye, cardinal Mosengo Laurent Passine Aloba Kiboye. Tshisekedi s'est autoproclamé parce que ceux qui étaient chargés à proclamer ne l'ont pas fait. Dans la commission naïe, Baboya ko proclamer alors que Yende a gagné l'élection. A proclamé Kanambe. Yangwana Tshisekedi Alobaki, moi j'ai des preuves. Ces preuves existent. Et Zali, résultat, il y a PV, il y a vote dans le bureau Nyoso, l'engagement loi électorale et l'obaki, va afficher vote Nyoso après élection. Total reportage, va toi boy rozonga ndako, va petit comptage aussi là, va compter, va afficher, netokei, va afficher, dans le bureau Nyoso va prélever qui, va nombre et va vote. Voilà la preuve à Liboso. Deuxième preuve, commission Oyobachaki n'a limité pour compiler, bureau de compilation, et compiler, il va gagner un résultat compilé à toutes les provinces. Et voilà qui Tshisekedi a gagné au la main, brillamment élection. La commission Moussous n'a évoqué en Ouate, Carter, Nini, même il y a des catholiques et la Kissi en haut. C'est sur base de toutes ces choses-là que Tshisekedi a dit tous les éléments en notre possession concordent à dire, conclusion Mokokaka, que j'ai été élu et donc je suis président de la République. Différence entre situation il y a des députés wana na Tshisekedi aza na liste moko ya proclamation ya Ngoïmoulunda alors que bango va proclamer bango na Ngoïmoulunda. Je ne réfute pas que Moutouroua Roger Lumbala dans sa circonscription à Mbujimaï batu bapona qui était. Non, il a été élu. Sauf que élection naïe batoye va valider yango na proclamation à liste ya Ngoïmoulunda qui est une liste fabriquée. Il y a une nomination qui est une liste irrégulière. Je ne pense pas que Bato Bazali Koluka Bacha démocratie dans le Canabiso. Bato Bazali Koluka justice dans le Canabiso. Bango Moko Bazala Kondima Kozala élu d'une manière irrégulière, tout simplement au motif que n'aille pas n'a pas voté qui n'aille, j'ai le droit d'y aller. Donc on monite quelque part et d'aller tourner ça dans le peuple congolais. Tant élection, tant que négociation, mine ça et Maranambo au monde à Kaka. Nous tout le monde qui était dans son site qui a obimisa Zaïd Ngoma, leader et opposition non armée. Congo Boye bien on y est ça le maka. Est-ce que Zaïd Ngoma est leader et opposition? Nambokani. Donc tout le monde a batuka dans la boye la musique. Pour finir, Tshisekedi a un président élu démocratiquement dans peuple congolais. Il a séquestré dans la limite à Bimate. Yoloba. Mutu moko boya yebi saye que Tshisekedi tikale pa na yo ba futa ka yombongo. D'abord mutu ango nani. Mutu nani parce que mutu oh il faut à ça la ordonnancement ya ko sorti ya mbongo pour payer le président de la République. Et zali mutu azali ko dépendre na ministère ya finance, ministère ya boye na boye que la banque centrale et que nani a ko signer ordonnancement wana. C'est un ministre nommé par qui? Par Kanambe. Donc, nous devons décaisser un salaire à président de la République et Zanaï. C'est qui? Le type qui va signer papier au Yorosa Kembongo et de la Banque centrale et qui va virer un compte à Tshisekedi, c'est qui? Donc, il faut que nous Tshisekedi a mis la de la Kembongo, et je ne pense pas que le président Etienne Tshisekedi soit capable de cautionner ce genre de comportement. À Rosoambongo Wanate. Donc, Nayebi que Tshisekedi, ce n'est pas l'argent qui le fait marcher. Au président mais vendre dans limité, bâti de la Kayombongo. Ça veut dire qu'au fin du même ça veut dire que tout son combat de 30 ans ne valait rien.
Donc ça n'a servi à rien combat il y a 30 ans mobimba tata na tia mini akene ko telema na aéroport journée mobimba DSV papa ya mbula age le quoi Tshisekedi a telemi journée mobimba na aéroport azomela maite ake ko subate ake toilette te alete kaka poids à salaire yango akufeli bongo il fallait yembela ne kanambe kaka na ngazwango Tshisekedi soka yembeli kanambe penga lelo akozwa mbongo ndenge alingi te olia kende konyokwama na aéroport bakangi ye babisengima na bazoyebise na koboma yo amisambwisa vyo ana nyokwama na age na ye po azwaka salaire soki ya combien avandi na limité baséquestre ye je ne pense pas kaondima eloko wana et ce genre de choses que baproposition baide wana ezali ndoto même na ndoto makamwa esalemaka te parce que na ndoto makamwa ekomaka possible okobima moto ya makasi obeti edingwe na ndoto banini mais ndoto ya boye je ne pense pas que même na ndoto boro wana ekosalema c'est impossible donc de ce fait nazwi mwa temps mingi mpona koloba mais pour dire que bandeko balingi kokende kolia mbongo argument na bango bayebisa peuple boye biso tobimisa ye mbongo na biso mpona kosala campagne parce que bazolinga balukela Etienne Tshisekedi imperium ya pouvoir wapi na kati ya